mbote mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi nayebi ke na ngonga yango ekoki ngonga oyo bakongole nyonso babandaki kozela esengelaki Moïse akende mpo Josué abima Josué nde nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo totalisa na mokili totalisa mpo na nini alternance oyo bato bazomona comme ezalaki lokola ofele ezalaki lokola cadeau mais eza na bato oyo bamuya bamayo eza na bato oyo batika nyonso yo papa otiki libota ondimi kosalela mboka otatiki ya ye ndako emeuble mandimi kolala na balabala eza na bato oyo batika bandako balala na bakasho ti lelo nayebi ke bamilitaire UDPS baza na ndolo babima na bakamweli na sapa me baninga bazonga nsima te yango totunaka biso tokomi wapi ntango biso tozalaka bino bozalaka wapi ntango tokomi wapi ezalaka kobunda bino bozalaka wapi ngonga ya kolia ekoki mesengela mpe kotunana osengeli kolia na mesa te osengeli olia na mabele lelo tokomi komona bato bakomi kolia na sala manger bale premier bakomi l'échec balobi Fati Beton Fati nde Josué yango tolobi biso tokomi tozalaki na komba Penge Fofana descendant Eliezer Tambwe mona kolo lupango kombo même na dictionnaire ezati mais c'est trouvé na RDC Eliezer Tambwe nde makambo Eliezer Tambwe mona kolo lupango bokeseni ya yende yango aboti ya yebana tozo mérité koloba biso to bandi bien avant komamba koleke pa bato esili chaîne tikalika moko nini tokomi wa TV alternance oyo bato bazomelela yango bachampagne ozalaka bamosusu bazalaka na kojo bamosusu bazalaka kozala na nsima ya Etienne Tshisekedi bango nde banani bahéros vivant honorable Franck Diongo abimi na cachot toujours fidèle na Tshisekedi alobi a travaillé na papa akotrahir mwana te nde combat peuple congolais elobi nde combat peuple congolais basengi changement tokomi wapi nde chaîne na bino chaîne ya bakongolais chaîne oyo esalami oyo eyebi mpasi ya bakongolais eyebi mpasi ya baprovince Penge Fofana molobeli na bino yango tolobi ntango Etienne Tshisekedi atiki mokili akufi mpo na peuple mwana na ye nde tobengi Josué Josué nde nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Etienne Tshisekedi akufa mpo na mboka yo papa wana akufa mpo na nini lelo mwana ye azwi bokonzi tozala biso nyonso ebele totala nanu baimage yango na kosengana Amos Lubaki Maniti Diema Kesela Trésor Zone Didier Kip Penge Fofana mwana mboka Eliezer tiki na assemblée biso tozwi bateau de commandement ya kosenga botala retour ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elakisi de président oyo tozopona na minute oyo aboma na ye te ayiba na ye te asala na makila ya bato oyo wana te
yango wana ozomona maboko pembe oyo ezokonfirme bokonzi ya sika oyo ezoya mpo batya bana Kongo nyonso à l'aise. Papa mbula ozomona eza mbula mapamboli malgré mbula ebandi depuis 6h du matin toza mobilisé totalement toya awa mpona kolakisa soutien ya biso epa Félix Tshisekedi le plus peuplé mpo ya biso nyonso toza awa comme azalaki na Belgique akoki kolongwa te ayebi ke bitumba azoya kobunda awa bakadia baza ebele esengaki ainvoke milimo mais avant naloba na osenga nano na base omoni base soki eboyi omoni nde baboyaki wana tokotanga komona ye te mpo tofula ye aza eloko te ezali likambo ya base okoki jamais kozala leader politique tant que oza na base te. Tuna Kibas. Numéro 207. Numéro eza BLC moko, numéro 20 Félix Tshisekedi Tshilombo. Numéro 20 Ndeko Eliezer parce que ye moto ayambaki na Ndeko Eliezer o azali ndeko o akombataka na biso za na esprit combattant. Napesi bonne chance na Ndeko Eliezer po toyebi Ndeko Eliezer bakovotame na machine à voter pe akobima na lukunga Ndeko Eliezer akobima député akodéfendre le peuple ndenge IDPS na YNC to défendre le peuple congolais. Bonne chance pour Ndeko Eliezer. Comme on a maître Emedi Ouseni Ahmed, naza candidat député national na circonscription ya Moamba. Toye lelo yo awa pona ko yamba deux grands leaders na biso, futur président ya mboka na biso Ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 azoya ensemble na prochain premier ministre ya mboka na biso kombo na ye Ndeko Vital Kamerhe. Je crois qu'il n'y a plus de discussion. Le peuple a bravé même la pluie. Et aujourd'hui, l'histoire retiendra que l'UNC et l'UDPS sont les plus grands partis de ce pays. Et à eux deux, ils viennent de démontrer qu'ils vont remporter haut la main ces élections. Vive
asengaki na papa na ye pesanga makasi nakende kobunga charge otikeli ngai lokolo okundami te me pesanga nguya nazonga mabele ya bakoko nde biso tozwi relève lelo Eliezer Tambwe na assemblée Penge Fofana nazwi relève naza na makasi mpo naliki peuple congolais boza derrière moi les 4 nde rendez-vous oyo tozotala une année alternance toyoka te vraiment Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alongwe pa na ye akepa papa na ye.
Sabino, il faut interpeller ma parti politique Moussousou. Va focaliser Nyonso dans autres à Mokonzi te. Eza boete. Mokonzi na biso, aza Mokonzi ya Nzambe. Tango balinga babotole Mokonzi oyo na bamuton noir, totelemelaki yango. Eza betele maboko, asa maloba, pona kontredire Mokonzi na biso. Bajena Bamama Bamama Yaliboso Tokumisana no Nzambe Oya Sali Kyo Tolobaki na place oyo Tant totaki na Nairobi Tolobaki ke Papa Etienne Tshisekedi azalaki Moïse et Félix akozala Josué akokomisa peuple congolais la terre promise esalemi te mpona ngai ezalaki très important korendre hommage ndenge Augustin Kabuya alobi na moto oyo abundeli Congo tokomisato na mine mobimba mpona demokrasi na mboka na biso papa na biso Etienne Tshisekedi place azali ayebi ke komba bandaki mwana kokisa moko te ça ne peut que venir de Dieu et nous devons dire tous merci à Dieu. Amen. Le président aujourd'hui va s'adresser aux camarades de l'UDPS, de l'UNC et tous nos alliés, mais à travers eux, à tout l'ensemble du peuple congolais. Naïgo Baboye, Tozo Maralo Konto Nabiso, Nabi, président Félix Tshisekedi. Il faut voir que à partir de l'élo, Toye qui a commis président de la République. Aza sous mon niveau à la bisoté. Aza la responsabilité à ma Congolais. Na kosenga na biso moko. Mais toza pembeni na ye. Na bino to changer attitude to ebake banda lelo aza sous camarade na bisoté. Akomi mokonzi ya mboka Congo 2 345 000 km², plus de 85 millions d'âmes. Donc, nous sommes tous au Sungaye, Nzambe akolakisa nzela pour un projet nyonso ya malamo azanango oya lakaki bipa nyonso tolekaki esalema à l'ensemble du Bayebakenda tozwa mwa minute ya silence tokanisa Bayebakenda mpona bitumba oyo ebanda bamisusu awa nanu babotamaki te. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Je vois que vous avez aussi eu la même réflexion que moi. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays.
mes pensées vont également aux pères fondateurs de ce combat, les fondateurs de l'UDPS, qui avaient commencé dans un parlement avec notre défunt président Étienne Tshisekedi, le défunt président Ngaloula Pandajila Joseph, le défunt président Makanda Mpinga Anakle, le défunt président Isidore Kanana Tchongwa Minanga, et j'en passe, et pas des moindres. Il y en a même qui parmi eux sont encore vivants. Je pense au fondateur Paul Kapita et au patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza. De leur lettre ouverte de 1980, ils ont par la suite été rejoints par d'autres de leurs camarades qui courageusement ont quitté le comité central du MPR de l'époque pour se lancer aussi dans ce combat. Et je voudrais rendre hommage ici au président Frédéric Kibasa Maliba et au président Vincent Bouankiem Nyaroliem. Encore moins, je ne pensais pas que j'allais être le symbole justement de l'aboutissement de ce combat. Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux d'abord pour vous, base. Qui malgré les menaces, est resté imperturbable et est allé jusqu'au bout de sa logique. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la vérité des urnes a triomphé. Je tiens à préciser que je serai le président de tous les Congolais. Je serai le président des Congolais qui m'ont élu et de ceux qui ne m'ont pas élu. Je ne serai pas le président d'une organisation qui est le CACH. Je ne serai pas le président d'un parti politique, l'UDPS. Je ne serai pas le président d'une tribu, la tribu des Louba. Je serai le président des Congolaises et des Congolais. Merci Badiro Balandia de comme moi plutôt ça awa na frontière qui c'est so na matiki to gozo réaction bandeko to commune matiki to gozo réaction bandeko to la sendo point ni ne le kaki esengo ni baza nango le pour esengo na biso na moko parce que le continent Rwanda to yena ngona Kinshasa na Congo to lo basuni olonga na bombu to kembi to nyokami. Tokela kombaka babeti Kabila ai pas présent na bito biso Tshisekedi twana esengo twana via sika mata sika tatalo wa yango sitote carte maison carte ako gatempo aza émotionné eloko ebimi na mosika oyo elekeli ye message na kopesa na sepeli makasi tozalaki wana depuis 16h na parlement tovandi wana totelemi na permanence tozela bokonzi na biso bapesa biso o bokonzi tozio na lit ya kondo Etienne Tshisekedi tozi bokonzi na biso
abotolaki pa barwandais te récupérer yango tosepeli makasi. Bon, esengo eza epa na ngai lelo en tout cas 37 ans lito tosalaki lelo vraiment namoni yango po papa Tshisekedi alobaki clair que non ata moto eyindi tongwetanaka yango lelo nasepeli na lito papa Etienne Tshisekedi asalaki ekoti mbuma yango lelo nasepeli na komo en tout cas victoire na biso yango bandoki soki azwi mosala ezakoloba susu mpona nini mpo ndoki azwi mosala na kompani Papa Félix Tshisekedi azwi pouvoir po abongisa mboka na biso bakongole tosepela tolongola ndako babara tobala totanga baklase yango tozosepela makasi na matete awa. oyo bosengaki yango oyo nini bosengaki bokonzi bokonzi yango nde nani mwana Etienne Tshisekedi ka ndenge alobaki akotrahir mboka te. wana boko mona bongo entrée ya mwana mboka ndeko Eliezer boko mona bongo entrée ya mwana mboka ndeko Eliezer teyebisi bino ke makambo ebandi deja wana eza bongo entrée ya mwana mboka ndeko Eliezer wana bozomona entrée ya mwana mboka ndeko Eliezer eza mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza bino boko mona mais tozosala malembe tokolakisa bino ndenge ekozala wi bandeko balandi ya tokomi wapi lisu likolo ya lisu tokotomba. Pango papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo azali na nsima ya papa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo combattant de la lutte ndenge tozoloba place ya directeur de cabinet ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et tous ces gens qui sont avec Félix, la même chose, les ana batu moko balingi ba jeter au propre sur la face de l'opposition.
Oui, merci bandeko balani de bisaki bino tokolakisa bino malembe ndenge nini ba activité koleka ana paide ya nation ndambu mbote ndeko mbote. OK, bandeko bakoyeba oza nani ape kosala nini? Biso tozali ba membre ya parti ya UDPS toye vraiment pona ko participer na investisseur ya président Eli Etienne Félix Tshisekedi Chilombo. Tozana esengo makasi tozo féliciter président Kabila ndenge atiki pouvoir makila etangite et puis tozo féliciter président Eli Félix Tshisekedi nzamba peso sagesse pona ko corriger ba erreur o salama kili boso na mboko yo po bana mboka ba vivre bien ba se sentir na mboka na bango bali 3 fois par jour bana batanga classe ofele. C'est ça notre souci. Mina pikia d'abord ba Congolais bote accent mingi batoto akatanga bababa ba mama mina pikia accent parce que kaji kubwa muritumika leo tunona matunda.
nos prédécesseurs et autres présidents historiques. Wajuki. Pendant qu'il y a combattre campagne, atamboli na ba province, atamboli ariskaki, menzambe, abikisaki ye, ayelelo, zambe, au permettre à son pouvoir, balingi ba mekae, na kombo na Yesu Christu, eko simbate, oya zo meka, eko zongela ye, na mwasi na ye, na bana na ye, président sikaye, pour a changer mboka, président sikaye, toboi tribalisme, aeko sangisa, mais na kombo na Yesu, oya zo meka président na biso, eko zongela ye na mwasi na ye, na bana na ye, nzambe ata ya biso. Monsieur Rabi. Papa Lobaki, le peuple d'Araba. Félix, 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 Papa Lobaki, le peuple d'Araba. Aussi, au temps président à vous trahir l'unité. Rendez-vous n'est pas manqué. Tokomi Wapi TV. Na lobby, yango na lobby keno tozo talisa bango. Tango tozalaka bango bazalaka wapi. Bokese inama ina mafuta. Est-ce que vous méritez pour lire na mesa? Tozo méritez pour lire na si. Ba serva ka ba sala manger bato ba mériter. Soko za mona kolo lupango, okosaka na lupango na bino. Soko za mupaya, okoyeba muna lupango te. Tozaba na kolo lupango. Bongo yo zana. Biso tozaba na kolo lupango. Yo ozana. Ngai na za mona kota. Bongo yo. Tokomi Wapi retrouvailles ya ba Congolais. Merci.